artiste ça mon honneur ça pour que la pambate dignité nae ngalelo ya na so la coufi bena problème que mbeto langisa otoboka ou ya te na TV na caméra pour filmer mbeto nga otoboka non scène qui na biso lelo na kati ya scène yo vandi autour de la télévision est-ce que bazo zo pena batik mona bino boza kosalela est-ce que bazo respecter ba norme ya théâtre ou bien baza libana maman ça ba pas tatouage na c'est intime non est-ce que on est obligé na tikango libanda ba public à mon ango ntomona on ka jona ngati Jouna Joana Kindibu. Ah, il y a des petits places à Zalaki à Bibo. Voilà au moins. Milono peut-être ça va le bac à rejouer. Koko, ah, si là, nous montons ça pour tala makapasa pour baba kamuyambo. Basa ko bakisila batumbongo batunyo so ndako na ndako muto kuleka. Yebo ko mubutu muto kuleka ndako basibo. Donc voilà un peu. Et puis na kena Chine deuxième fois, na embi hymne de la joie na bango. Oyanko wangolia tout en wa. Tishwe oli shwe ilo dans Chiantiang janvier yoko shembo shiena parce que boza bat obo banda théâtre tongo ezara bana msusu oba bota mi pelelo oyo ba vivaki l'époque wana te bazana posa ba yeba pi mama mindondo abanda ki théâtre ndenge nini ezaki façon ni ayela ki théâtre ezaki ndoto lotaki que nakoma actrice ou bien ezaki ndenge. Bon, le théâtre en soi, on est avec, hein, mais j'avais 9 ans. Il y a un théâtre français dans la maison communale de Limbao. Bon, j'avais 9 ans en Hollande, théâtre français. Par moment, on a imité, mais ça n'a pas tenu. C'est là où, maintenant, à 9 ans, il y a un tikalanga mingi na motema na ngai nde na yeko na komi na ba papa bi moi na ya kostanga théâtre te donc pour papa kimisa ngai pour na komi pe ko jouer na koli na bango la bazo poussa la ka kolanda kaka nyota troupe za kinyota donc papa na bisi papa ngai na tanga théâtre papa bi jamais atininga l'internat na siama akimisinga la Sacré-Cœur na lycée Siama. Donc là on a comme un internat kuna nzoka zo balete ka bimisa star kuna na internat de là comme un internat ba journée culturelle nyonso ngai na bana pesa chorégraphie bana mboka na baza teti hein. Donc je salue ma sœur na nyonso ba ma sœur ba comme ba maman ba comme mikolo mais ba sala nga plaisir mon boui ndé na comme na siama na internat je sens les talents nanga ezokende pamba wana série wana Pepe Kala Saline Zembu. Pepe Kale Ernini. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais bateau ba Hollande ba ba père on a. Donc il y a plein qui quittent pour l'internet zo rappelle moi na bazo e mango mena ki bunda. Pepe Kale ntangna me aborme bana beba yandel meke na kaka kwa sa. Oh, mais on biso na kine ya wana nde kwa sa. Wana ba kasav ayaki awa ba siyo wana tellement na esprit okanga na laxi bango siyo ça na laxi bango ngo tsala en chorégraphie tout ba ma sœur ba sepelaki maintenant nazomona commercial wana obeta pende zo simbanga te na komobela na komi ce qu'on a souci na komobela papa so c'est un grand professeur de l'université awa ba sango ba bengi ba sœur ba bengi non moi na zo bele fa zonga papa bija papa ça so ya na avion ya na tongo na même avion qui nango ayet kambo na internat azongi na même avion skoyo ozayi titel na biso azayi sango so na kena kuvala ton père vient de partir na bon le lopenza bon na bolumbu ankoba na ovanda wate na lela 3 jours na liaka te makwanza tala leki na bino bokota morpion sili tokotango awa ya pubis okocho na saba peka eza baso obendika bo eza sko makolo boy ba mo pia bana so batanga na internet ba yebi yango so e kangyo na nzoto donc il faut parler la ye pour lâcher mon konga bima au place atika tiki bu biso to vivant ça fait mingi chez ba nyama ouais mon pied ça m'a bien makas après babino aobela okufa azona zonki chassa maman nanga utokufa 3 mois il y a 3 mois maman nanga ça m'a belé. Ils ont facilité à aller qui langa, ils ont facilité aussi à la troupe.
ozwa bala moko muto azana 30 ans ya âge mais azana 30 ans ya mentalité na ye na éducation na ye o sangisa bango na balinga mususu basangana ezaka facilité bon na yako ozwa décision quoi parce que tango to sauter mon cœur pour public la soirée ba pedate là na ina groupe salongwa quand ezaka des années après na yeko longwa na longwe na kida ballet national. OK. Na longwe na kida ballet national comme la ballet national. Oui, na longwe na groupe salon. Na kida ballet national. Na comme la ballet national, directeur artistique à ballet national ils ont équipe à Léopard. Ba chef ben asali test te akende azo je sens que moi no azana eloko mukubu bo swa inde kwa basonga na zwa na kota ballet national sans test. Ba testanga te. Na betaka 3 mois pas voyage. Conférence nationale ezaki avant ezana ça ezaki compromis à la pardon ba cause ba décès à Kenya. Songa moko ba chenga na liste avoy no batena obanda na shuka hapi. Mais ba mama na nga ballet national ya wawina ya wala penza ya Betty Akufa papa Gilembe ya Marie-Jeanne Njoko babité. To bandu tsikala no to l'action répertoire. Elimanga ndona lianja ya mama osalisa osaonini ngamla komo bota bana nyonso wana ala kisingai nazo tikala bo travail ballet national c'est un travail il y a des mouvements sautiment écartement des jambes tout ça pas masoko vangi na ndako vana na cuve à toilette oso sumba hotelema bolingi au convent parce qu'on t'a travaillé les muscles sont tendus c'est comme ils ont tendu penza donc tu ne peux pas t'asseoir après bon na bail national naza parmi ba meilleurs danseuses à bail national na voyagea ngala liana Muammar Kadhafi na ba photo na lakisa ba photo na tamboli j'ai fait le tour du monde na yebi à part kaka poto pendani to ba Schengen mais au tikali na tamboli wala pe na baye avion na ke Chine 4 fois première Chine na ke na ngamoko fia ballet national ambassadeur a sélectionné ka ngamoko na garçon na biso ya mais de na ebité ba critère ya ambassade. Et puis na Chine deuxième fois na embi hymne de la joie na bango so embi nzembwana chinois abando lela tilo ba osala na iti ya Mao Tse-tung ba embela Mao Tse-tung na ko embela nondamu non bongo TV za radio te Lourian Kro Wangolia tout en wa Ti chwe oli chwe ilo dans Chiantiang Janvier yoko shembo shiena Chulianko shemba ye Lenda ya mendo tiefa ai tio la kabino ndenge nini la kabino ndenge ANTPC eza association bato mitwe salaka ngala uzaka na association bato mitwe sala tala ba vie masumo ba vie nani na ANTPC nazali chargé à protocole nyonso tu ANTPC omona ba matanga nyonso ba comédien ngam na salaka ngo tozo profiter pe mingi na be mission la to la kisa bato ke to sali hymne na biso ya ANTPC Dambo. NTPC, monde des artistes et comédiens. NTPC, vivez les artistes et comédiens. NTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. Voilà donc artiste ça mon honneur ça mon que la pambate dignité na e ngalelo ya na so la coup fi bena problème ke mbeto ngisa otoboka ou ya te na TV na caméra pour filmer mbeto nga otoboka non ya nga te lobike solidarité dignité na sana na eloko to bande ko nga ba osala tout po bembe nga bimaka danser to la blo ebele to sto assistant ka ba kangi yo lelo comédien c'est bande ko lo so bazaki na boloko tout temps ba comboter la NTP sa télé me 25 ministre ya intérieur ministre a DGM ba choki ya ba DGM ka sécurité so nini ba kei Yandre Kimbuta vanda to bisi ba okende ko na biso ba kangiye azana makala mazo sambate bo sambisa ye so bo sambise bo monika na tort à continuer prison so on gala tort c'était le cas de ça on a fait ça gouverneur le ministre arrive ça se tambour mwamba l'époque à l'obna soké bokende lobi ba osambisa sai mais soki bo salika trouble
tokende na kuna soki na angega kene kusamba kuna et on moni que c'était aussitôt ça a sambi ba comprendre ça qui non ça bimi na ye idéologie ngo ya théâtre pena ndenge bino boza ko salela ngo na bana o babimi lelo ndenge o choloba un peu un peu différent bino isala bino ndenge ni komona que non na ajoza ki nango zo incarner rôle non tant que jeune fille et au moni ba jeune fille na biso lelo na kati ya scène yo vandi autour de la télévision est-ce que bazo zo pena batik mona bino boza ko salela est-ce que bazo respecter ba norme ya théâtre ou bien baza libanda exacté so ba bibi mato côté en dessous de la moyenne maman so la beta tatouage nanga c'est intime non oui. Est-ce que nous sommes obligés de faire libanda ba public à mon nom ntamona on ka jona ngati ba biloko yeso boma musala tozo bima na ba mère sa culture na biso la culture na so moi ça ko fait le mobile avant na ser avant na kiti tala ta bijouter mais lelo yo hein atie maquillage non to bimi na moi ba norme wana d'abord ba ye ba rapporter pe ba tromper mingi ba pesa ba rôle ba mettre ba benga ba mettre en scène mettre nga so pesa nga rôle en tout que rôle na ngeza aginin d'abord auto ça ma mère de 3 enfants donc je dois avoir dans des quarantaine déjà ouais dans la quarantaine qu'est-ce que je peux porter tonalité na rojoie langage ni façon na koloba ezali mais ces obéba maman ça la recherche kene na la 2 au bien bon que to ça la émission ba théâtre ya groupe salon ba peso archive otala oh atie ndenge salon ma ça chezemi ça se dit pas à la télé oh chezemi te moi na che moi na zemi te apesi mokumba c'est plus facile c'est plus cool et mucho so yene ba norme penza ndeko langa mo na za para bango zemi yana mokumba moi même moi on comprend mokumba c'est quoi ils est le côté donc voilà même na banzembo na biso ba artiste na so ba développement congolais ba zo ba teke zo répercuter na bala na biso bala ba comprendre question nzembo na lexi nini et ça vraiment ils est le ko salaté ba zo ke na ba norme penza ya théâtre bon, quand ça qu'on belé ça au théâtre, il y a l'expression faciale qui compte, il y a l'expression corporelle qui compte, position scénique. Quand on a sur la moutou, je peux ou ne pas dire un mot, mais moutou on comprend que hey, mon et moi c'est na civique qui me donne civique là. Vale mi do kutu ndera sala kutu atiki atiki libanga musa les autres la groupe ça on te boire à terre strictement interdit les caté ngaza ba yana bito pesa ba remercier bana souka mais qu'on les caté parce que on est en train de tout ça la théâtre libanga té di kaka ngana ko le kana ndaku na ota théâtre tikanga mais le pasteur mobo a le ka ozape alors nous devons d'abord opportunité wana il faut to ebelo ko linto solo bana TV pièce c'est ça la mutuna makoloté surtout ba décoration ba président ba troupe qui t'a dit que tu joues bien parole presse moi mukeboye a jouer na ina mtebe so betiebo o encadrer de go simba mais ba norme pendant de ba obima libanda trop ba norme difficulté zanga rata conflit à génération d'abord parce que là na groupe ça na kutai moi na mukeza imasasi là na yé mutel boso aswa ngana elengi nyo société masasi api ko banga te o beta liba zo jouer kitoko ko banga te mais conflit à génération ezalati c'est normal parce que okuti batu moko boye baza ba mikolo menga bana lobanga eloko wala penanga za iboye na za iboyi bolenga na yé na groupe ça bazo tulanga babi modèle na yo zanini olinga okoma ngab na jouer ko le kabomengo bomengo azaki na kitabi bravo c'est bien na sepeli on va le jouer le kolanga mais jour na jouer rôle maman mundibu on c'est on nga la joueur on jouer koko ya maman bomengo il y a Léon la benga la poto maman je te salue en passant maman bomengo azaki na kena azaki mala na valise comédie donc au moins bomengo ba jouaka c'est l'air maman na bango donc na gros sexe public la ngata ba muke maman koko azalaki ça te va nda azali ga publicité school c'est quoi yo azaolinga fois ça tombi sa bomengo plot aza oseka na eka na ba majoli na lembi hervé wa bala mona ma bomengo azaki so avai na kiti boye ovana na po koko azila nanu muntu aza kutala makamba kuluba bakambu ya mbongo baza kubakisila batu mbongo batu nyosho ndako na ndako muntu akuleka yemo ko mobutu muntu akuleka ndako abasibo donc voilà un peu na bazwa skoyo tellement azaki na babilo mo za dégager
Skal kumbanga na top. De so puis Michel le kite koko talati. Donc nazaki tout le temps moi surtout si musala ke n'arrive pas koko. Jour na joana qui me dibu. Ah, il y a des place à Zalaki à Bibo. Voilà au moins Mindondo peut dire Zaro le baki a rejouer na comme jouer. Mais na banana comme Mindondo te. On a joué na comme. Na banana sekele. Sekele simbité. Ndenge nini? Discussion ka scénario des alaganga. Mais non, mais vous trouvez pas que yo ça compliqué, il faut jouer Mindondo yo. De la joie comment Mindondo va longola au Congo là. Comprenez que caprice na yo ba non aux autres Mindondo donc yo bon la comment Mindondo bon mengot. Bon agnon ça na vie pena normal boza appel Mindondo pena ya solo. Non maman. Et là quoi na to bango mingi na lobango. Le théâtre Mindondo azandumba. Mindondo andumba noa muyibi Mindondo azanyonso. Mais c'est pas Solange. Là maintenant je suis Solange. Je suis maman avec des sentiments normaux. Ça n'a rien à voir. Et le coup, c'est pour mon mouchard, que l'artiste a la différence entre la personne Solange et Mindondo. Je ça le théâtre dans ok oui non. Merci vraiment maman Mindondo. Merci na ba fan de l'émission congolais à solo. Nazo rappelé bien Escamon.